Bango te pour balancer la mauvaise volonté dans Bango. Même en date à le 8, le 8 que Bango va y déposer ou pas. Biso tous en date le 8, il faut FCC na Bango front contre le Congo. Sangisa. Au mission Mourayemba lobby. Les systèmes le local support en Zambie. Ah ba sangane belé est-ce que koki Bango peuple botu na Bango est-ce ah bo sangane belé est-ce que koki bino. Donc biso tous le 8 août tous a osé la car que total là candidat là bon ceux candidat là bon ils étaient tala to benga là bon na mboko toke musika to benga là bon il y a eu des gens qui sont venus saboter ces pays mais heureusement que diaspora ezali pour la diaspora ezali na benga la diaspora réserve stratégique de la République tous a plus de 7 millions de banda ba bomi éducation awa mais na Liban na ba Canada les États-Unis tous na ba savant na ba France na ba Belgique tous na ba savant et donc le bosso dans le bas on a déploré ba propos il y a ministre Tambo Mamba il sera bengi ba to ba voyou lui il a un dossier en Belgique il a un dossier la justice belge. Internaute de Congo-France, boy madame na katsa tranche à la découverte auto sur la maloba ma solo étali politique naza à moi mobile yo o atombola carton rouge oui bien dit ce soutien puis toujours l'assemblée il répond au nom d'honorable Serge Welo nous avons ce mouton na ko présenter pas un bino bande konanga diaspora yene to roye ba ko solane lelo vis-à-vis à discours ya chef de l'état to roye ba pe ko solana honorable Serge Welo vis-à-vis à comportement ndenge politique na biso eza ko kendele. Troisièmement to ba ko solana honorable vis-à-vis à makambo oyo ya seni ndenge zotambola ba vis ba nungu no zotambola. Quatrièmement to solana honorable Serge Welo vis-à-vis à jeunesse congolaise na mkepe le lope marche pe a roloba pe avis na vis-à-vis à marche to tamboli lelo. Bonjour honorable Serge Welo. Bonjour maman, bonjour Congo France. Lisusu zaki na mboka ngele lelo ye ababi mikolo domi babi marche za lingala nde pas de français to forcer karaté mais to naki zaki kuna na mboka ngele oye koya wa ba séjour nous ont passé ndenge na Kinshasa bon ba séjour ils ont passé na keba yo biso to bunda libanda mboka to zonga a pe to zo bunda moni mboko ekomi keba na ngele quoi boli lingala na lingala te et to zo vivre tous au tambola n'angélé na ekenge en tout cas jusque là ça va kobi meza contrôlé et tous en ba mesures de précaution ba précaution tous au tambola na ngulungulu te. Honorable Serge Welo eza motunonga na tunovi discours à chef de l'état tango yokaki yango malgré que tu as parlement ezala déjà illégitime Sénat pe illégitime mais ba continuera toujours car ko siéger to mona ki mona mboka Joseph Kabila aloba ki mukolo wana pona yo en tant que honorable, en tant que analyste ya mboka na biso Congo esala ki ndenge nini ko ka discours o eza déjà 11e discours au moins na mboka Joseph Kabila alobara depuis au pouvoir depuis 2001 depuis 2000 lelo malobo alobara kaka yango wana juste honorable mwana mboka lobi na biso makambo élection te alobi kaka makambo susu pona yo monya ndenge nini. En tout cas, moi personnellement, en tant qu'opposant au Ayebi Masolo Congo, opposant averti, opposant lucide, on a les lots au discours. Personnellement, bateau bazon les lots peut-être les arabes bateau kana bango, au bateau zela peut-être au Tchanga dauphin, au Tchamutunanga dauphin. On est basé dessus car on batu ya FCC batu majorité voilà on est basé dessus parce que bon bazar kan sarke ba présenter moi là bon biso to zela la monsieur lo monté pas il y a Joseph Kabila biso en opposition ngai oyebi nazana président nga Martin Fayulu na cadre dynamique de l'opposition et discours wana to zela biso lo côté. Donc, parce que par le binaye et l'autre côté, à répéter car Babilo quoi, mais ça l'a répété. Au chiffre boiso mata, au croissance. Non, voilà les distractions. Les distractions, pourquoi? Le plus important, dans la vie à société. Objectif, il y a au Kamamboka, il y a bien-être social. Objectif, il y a gouvernance. Il y a au salaire de manière que produit intérieur brut, revenu par habitant, ils allaient élever. Il y a PIB. Bisso, Congolais, tous parmi les 5 derniers dans le monde. Donc, il est en train de collaborer artifice, il tourne autour du pot et le plus important, il a pouvoir d'achat. Les loyaux tambola na Kinshasa awa. Peuple oyo, askazana pouvoir d'achat, exacté. Donc, problème est il Kamboundé a mandat. Mandat naie et sili. Et c'est là qui depuis 2016.
L'accord est ça qui est chance. 2017 a respecté l'accord. Yango Monaki, nous la élection en 2018, le 23 décembre 2018, tant qu'il n'y a pas d'élection. Alors, date est importante, d'abord le 8 août. Le 8 août, c'est le dernier jour à dépôt candidature, il y a la législative nationale, la présidentielle. Le 8 août, nous sommes en Séni. Nous sommes là. Total là, Bango, Barubimisa Nani. Pour na bilan na Bango, à Moutounio, ça Barubimisa. À Opola, ne contre le biso. Moutounio, so Oyo, FCC, Barubimisa. À Opola. Parce que, au moins, le peuple Oyo, Oya Moni Ndenge curé na Yenanzela, Batabase. Erreur, il y a régime Oyo. Pire bêtise au régime et commettre, Ezali, Ndenge, s'attaquer dans l'église. C'est Dieu qui châtie, on ne châtie pas Dieu. Donc, bêtise va commettre Yangoana. Donc, tous les gens qui ont été tous les fanatisme, tous les gens qui ont sentimenté. Donc, Yango biso tolobi que biso le 8, nous avons déposé. Ce qu'on a déposé, tous les gens la constitution. Constitution, tous en article 64, où il lobby que individu tout groupe il y a individu à bateau au balinko s'accaparer le pouvoir par défi de manière anticonstitutionnelle peuple à côté les mains ngai lobi histoire na on a télémelaki président Kagame na Canada na président Kagame na télémelaki na Canada ezalaki na télémelaki na usu lo engete na zonaki na constitution na biso na article 63 et lobi que tout Congolais a les droits et les devoirs de s'élever contre toute menace extérieure ou toute agression extérieure. Président Kagame, panel, rapport à les Nations Unies démontrant noir sur blanc que l'armée rwandaise non ghanéenne est participée à la massacre et à la population civile. Alors, l'armée rwandaise, chef d'état-major Nango, et chef suprême de l'armée, c'est le président Kagame. Donc, la télémélaquée de manière constitutionnelle parce qu'elles ont représenté menace et agression dans le Biso. Biso to bundaka na mayele. Donc, le combat na Biso est couvert dans la Constitution. Vraiment honorable Serge Welonga lina ba exercice moi songi pe muke bino bapa bino biso ba pandisango tant que bino pe ba peuple congolais balandara bino to lui to lo ba muke ba na biso kuna na Kananga na Kasai 70 jeunes filles au eza baza carcéré par ba auto benga ba police moura donc ba terme to benga na kine ba police à FARDC ba moura ba caparé bana wana plus de 50 ou 70 jeunes petites filles à âge à 15 ans 18 ans honorable. Est-ce que tu as beaucoup Haram il y a même le chef de l'État n'a pas dit même un mot ou bien ton bon ministre genre et famille ton bon ministre na biso droits humains donc tout le monde a zolo belali kambo ba jibana wana mike bongo jeunesse ngo lobby jeunesse nezali nini ekongengisa mboka lobi tokokivanda bonabo et vraiment comme une ba jeune fille na bana bato mike bongo honorable au moins du kabolobi na yoki ntema no sali pasi na moni oza maman moko oza vraiment maman oza humaine tu vois oza na humanité. Il y a un grand parmi les grands intellectuels de Mbokoyo, M. Jean-Jacques Wondo, a comment livre Moko Kombonango les armées au Congo de la force publique au FARDC. A expliqué que on ne peut pas partir dans la française Mukata Mokolalinga, on ne peut pas parler de l'État sans une puissance publique devant lui permettre d'asseoir son autorité et d'exercer son pouvoir régalien sur l'ensemble du territoire national. Ça veut dire nini? Normalement, Mbokoyo outi na guerre d'agression, outi na plus de 15 ans, il y a instabilité dans l'Est. Normalement, la grande priorité, la priorité des priorités, c'est la pacification à travers une armée, une police efficace et des services de renseignement. Moi, je dis que bateau bao kamamboka ponanga baiko saboter Mbokoyo. Parce que Otobengi, la sécurité des personnes et des biens est zata mokete na Congo. Tant que yaba na Kasai wana, eza pasi na mutema, eza pasi. Et puis c'est tout un projet. Tant que il y a un complot contre le Congo, mais il y a un complot. Par exemple, tant que lobby bana, tant que lobby jeunesse nga la moni école, tant que lobby jeunesse nga la moni université. Alors pour détruire un pays, pour détruire l'avenir d'un pays, il faut détruire son enseignement. Toboité, tout le monde a rabat na biso bazu ba diplôme, bazu bazo défendre. Mais sur tel niveau d'éducation, on s'est dit dans 30 ans qui vont diriger ce pays. Donc, ils ont bombe. Alors, pour moi,
il y a eu des gens qui sont venus saboter ces pays. Mais heureusement que diaspora est allée. Pour la diaspora est allée, la diaspora réserve stratégique de la République. Nous avons plus de 7 millions de Libanda. Bonne éducation. Maintenant, Libanda, dans le Canada, dans les États-Unis, nous avons des savants, dans la France, dans la Belgique, nous avons des savants congolais au bazar qui exercer. Et on a bien la diaspora. Réserve stratégique de la République. Donc, à taba détruire awa, yango biso to bundaka. Pour les lois, ils sont aussi connus pour la biso. Banon ya biso, ya mayele. Car babola c'est na biso ndé babet c'est la rabino maboko ba professionnel na bino. Bodi ba kena libanda mboka boza na bana na bino. Ya mboka ya mayele. Oyoke, ceux qui va détruire awa, to sala recours kuna. La motuna mususu honorable Serge Welonga la ligne na yeba muke moi na mboka Joseph Olenganko ya ki biso a triparty o sensa ngo peto lo barapete pichuzo la sensa signature ezala raté bachara moi na mboka Joseph Olenganko loko amwe ekeko moko wana loko alinga ki pouvoir yango bachaki ya vanda wana ayeko sala biso tripartite na kati ya tripartite omoni moi na mboka Alexis Tambwe Mwamba o azali ministre na biso ya justice alobi boye pona bandeko na biso o bazali ba prisonniers politiques alobi il n'a rien à faire avec ces prisonniers politiques à traiter bango kout lokwa ndeko mwana Franck Diongo voyou alobi Muyambo aza mu trafiquant azaki mutu moko bandaki kotambola bien te bandaki kokosaka makambo na kombo chef de l'état banini alobi mwana mboka lokola Diomi Ndongala c'est un violeur ngana lingi yo za honorable osape moto sejaka na ndeko na biso Francis Kalombo lelo soki Diomi Ndongala zo sibir peine wana azali na kati ya prison eza pona honorable Francis Kalombo poye azalaki avocat ya ba mineur parce que la jeune fille elle n'était pas mineure toyebi bien honorable Serge Welonga lelo mwana mboka Diomi Ndongala zabo honorable Francis Kalombo lelo akomi pe opposant akomi pe na kati ensemble okoki kotina maloba nini oya okoki koyela so ba preuve photo sa nini to présenter mwana mboka Alexis Tambwe Mwamba pour Franck Diomi Ndongala azala libéré. Et donc, il faut déplorer à propos du ministre Tambwe Mwamba. Il sera bien lui, il a un dossier en Belgique. Il a un dossier dans la justice belge. Si vous avez un voyou, vous avez un voyouté, vous avez un rebelle dans l'éducation, oyo, biso ba congolais to zalaranango. Il y a un presque 4 pouvoirs. Bino vous a 4 pouvoirs. Tant qu'on va traiter bande qu'on a bino que baya reçoit $1000, $1500 pour ba lober la bango. Yo que nous traiter kuluto le roi la Franck Diongo zo bunde la mboka. Oyo bo moni ensanglanté azo leka na cour suprême. Yo finga yo voyou. O finga ndeko na ngai jekoko. Moi la kinga bo finga yo voyou. Bienfaiteur azo ça batna kinga bois. Yo finga ba muyambo voyou. Mais c'est que yo mokopé par rapport à ce que nous avons voyou, il oppose la justice, c'est qu'il y a voyou. Donc, 4 pouvoirs, bino, tant qu'on a embargo, maintenir embargo. Parce que moi, faiblesse, ils rappellent qu'on a vu après ces alaka. Au moins, la bloc comme n'est salimi qui non, au salibango embargo. Mais au moins, ndam mususu, moi et loco, bah défier bino. Tu vois? Alors, na oyo etaline ne konanga Francis Kalombo, on a repessé mbote, balobaka. Ceux qui m'ont conscience qui a zalé que sika mabe a telemi a lungu sika mabe wana a yé côté à peuple to yambaye to yambi ndeko Francis Kalombo parce que a quoi peut kotika la naï même si tout le monde va bazo régner ouais na ba jeep bandaku banani ndeko tande buluote honorable Francis Kalombo banga ki alingaka futa ba contrat ndi ba ke ochena na makala est-ce que ko ka chaleur à makala tes apona en côté la été akoka ina pe kotika la konat te na lobika c'était azaki na choix akoka ina pe continuer pour soutenir Kabila afin de peu à l'aise mais mutandimi quand même atika ba privilège wana atika bandaku na ye atika mituka na ye hein te omoni ngala linga kozala juste na vie muto asa komi na kana biso alobi bandeko na ye pa na bino te balobaka boye Congo eza ndako ezopela moto soki ndako ezopela moto koluka nanu te kobunda biso nyonso tozwa ba moyen toboma nanu moto wana sima tokoboma moto tokoloba yo sikoyo na moto wana yo moto oyebisaki bango baya kopedisa boye na boye mais eloko toza nango na période toza nango eza période ya division te bandeko na biso ya G7 baye pa na biso toza ensemble to bomana moto po ndako eza opela tangu to sisa moto bomani nde to tuna ndeko situation ya Diomi ndenge nini mais pour l'instant na ndenge ba stratégie na biso on peut pas prôner discours à division.
On va prendre un discours à diffusion, mais bandeko na biso pe o batala biso peuple congolais pour tomber la rabino de basango ça bango pasi nous tomba yoka ki makambo balobi aboluka nanu bakobino no sola na bango botuna bango nanu lelo dio mindonga lelo soka zo chier bon c'est à cause de lui parce que boy mais honorable ça jouer la lobby que ndenge zawana batena diffusion mpanzi basanto bana ko bengana nu kabila te akende mais honorable est-ce que vraiment ndibi penza le oui ou tango majorité présidentielle MP est-ce que va représenter biso dauphin to comme isusu mwana mboka corner inanga loko ayazaka kaka loko ekeko akoloba non on a prolongé boy comme isusu bambaka mususu to non ngana kontaka na volonté na bango te pour balasi balakisa mauvaise volonté na bango même en date le 8 date le 8 le 8 que bango ba ya déposer ou pas biso to na date moko le 8 il faut FCC na bango front contre le Congo sangisa o mission moko yemba lobby les systèmes ya lokola sapata nzambe a basangane belé est-ce que koki bango peuple botu na bango est-ce que bosangane belé est-ce que koki bino donc biso toza le 8 août toza ozela ka que total la candidat na bango soki candidat na bango za te to tala to benga na bango na mboko toke musika to benga na bango na lingi nanga la banda ko citer na honorable question nanga mususu ezali ya rotuna vis-à-vis ya ndenge tozo kendele jeunesse congolaise tozo kendele wapi honorable emploi ango la mambo wa lobire la révolution de la modernité ango tilelo depuis ceux qui combien d'années au bakabilier bavandi na pouvoir ezara ceux qui balingi babanda ba jele liste na ba bazu ba jeune balati si ba polo 5000 3000 francs honorable pona yo aux jeunesse congolaises tozo kende bande on a biso diaspora pe moi pe ba ya pe ko sala pe ba entreprise a ezate ba isine po taxe les qui cher pona yo oki ko sa analyse ni muke pona jeunesse congolaise amigo ba komi na ba gege gelor agene nyonso komi jeune na komi ka so meli mo agene na 500 alali azo de la lobby so ba ala muka ke ko beta matolo et ça n'inga pas si parce que avenir en mboka za jeunesse ya on a lobby ba venir ko détruire enseignement. Tant va détruire l'enseignement, l'ingité va créer l'emploi. Et ça, volonté, là, beaucoup de richesse en Saranate. Congo, est un paradis. Ceux qui basent vraiment la volonté politique, il y a créer l'emploi, il y a assainir l'espace pour des affaires. Hein? Je vous dis que Mboka Oyo est infiltré. Mboka Oyo toza na ba chevaux de Troie. Mboka Oyo est na bato ba ko saboter yango. Yango siko pona ko détruire, ba détruire bino jeunesse. Na kamwe ba yibisinga lelo ke lotoko agene ba mote ka na ba boîte. Oui, na boîte ezoteka ma ndezana ba ko sombela on peut mikanda ba che mikanda $100 soza oso mukanda no. O ko teka no agene partout. Na grand hôtel pe ezoteka ma partout ba konti tout ba zo sepela nango. Bon, ya on a l'obité, on a armes à destruction massive. Et ça quand a gagné été. So tali et ça la nga somo. So tamboli na banganda. Au moins na bana miki, au moins bana ba 12 ans, 13 ans. Tala masanga. Et ça politique ba tolérango. Compagnie brassicole moko za on a autant à comboter. Hein? Et somba machine moko à conditionnement automatique. Où ils ont produit 72 000 bouteilles de bière par heure. 72 000 bouteilles par heure. Donc bazotika bango contrôle les athées excès et puis publicité na bamboka to fani na poto boko lexa publicité masanga 24 heures a publicité masanga 24 heures donc arme na bango za na église to boite ko sambela arme na bango za église ba jeune lelo comment passer na tonte na ke permanence. OK, permanence to boite ko sambela meza ko avilir bango alors ba masanga na bazomela biso to benga ngo biso ba toza lucide et ça arme chimique contre la population congolaise alors yango balingi bakonzi ya solo te bato ba ngala kota ki parlement na makamba lukela nga poto yaki na vérité tant que to libérer mboko yote bato ba oza la tête bato lokola mon bato mayele lokola ba président Martin Fayulu oche Martin Fayulu président na mboko yo papa maman mboko yo tambola. OK, biso ba mususu to fungola misu pona kotala vraiment société n'est pas marché biso to ba grand observateur de la société ces gens-là ont détruit alors surtout l'amour quitté surtout libérer mboka na biso a tenté je vous dis demain le Congo sera rayé de la carte mais nzamba sala karake ba tentation salima ba sécession salima na mboko pour Congo ekufa Congo za nzambe okufa te mais bino ba journaliste besoin un rôle biso ba leader d'opinion ba politicien besoin un rôle problème à Congo za problème il y a éveil de conscience
Merci beaucoup, honorable Serge Joël Liloba Soukate même à l'Obani Rokoti la diaspora au moté mais comme Rozoka et comme Soka a moyen ça la économie exacte Vandikaka Mama Beli Boye Awandeza Boyendaku courant bakati biso de l'estage nini nyonso wana message nini o continue la bango ya force message ni po balenda pour les loto baroki ko lemba bisote bisope to tshaka binoka na mabonde to lendi sarabino kaka toza kaka bozaka kabande on la biso bolemba bisote ata papa be yako cité azobela passe à Congo mutaroki ko sa ata crise cardiaque pa kufi na dernièrement de on a biso to na bosani ko tuna le gouverneur du bas Congo out ko tika biso Jacques Bandou to moni ndenge population ya Matadi bazo fêter ti lelo bazo fêter kaka liwe sepeli si bango bazo beta basite bazo fêter mais ça qui continue na ba kabilier ba o ba liga ka kozana na mopanzi wana banyoko la peuple message ni continue la ba pe message ni continue pe bandeko na biso ya diaspora message ya bandeko ba diaspora ezaka message espoir bandeko diaspora normalement tous rappels biso na problème boyo kaniza entre bisoté. La diaspora congolaise avec près de 7 millions de Congolais, nous sommes une force. Sur les autres s'organiser. Problème est dans la diaspora zanine. Muto aningo ni mamoningate. C'est jouer la koya. Oh yete, totindi yete. Donc mutu na mutu aza leader na kwa nae. Alors que soto sangisi be fort na biso. Toko changer ba cour mboko. Biso histoire, tout moi mingi histoire ils ont renseigné biso que aux Unis Timboka Érythrée, indépendance Érythrée, ce sont les Érythréens diaspora de Babunda pour l'indépendance Érythrée. Aux Umboka lokola Irlande, ce sont ba Irlandais ba fanda na diaspora en Amérique na New York, ndé ba sala ba cotisation ba bunda Irlandaise liberté. So otali bande ko la biso to benga ba mvunzi, ba bengali, so otali bango, baza organisé ba bunda pour na mboka la biso. Alors problème na biso c'est organisation, problème na biso c'est Congolais mutema mabe. Congolais ne veut pas se retrouver dans l'autre. Congolais avant à boy ko yé azala liboso. Ozomona. Alors que lelo oyo, ceux qui t'ont décidé, to boyité et ça passe la biso diaspora to la kaka passe bazo senga mais sur le tozu de leur décision dans le bique pendant 6 mois Congolais de l'étranger moko tatindi la ndekone mbongo na ndaku et na Kinshasa à condition que ceux qui battent les du pouvoir oyote ba otinda société au bique biso parce qu'on a paix sociale moko to tinda rande sur le bique pendant 6 mois to pèse mon d'ordre Congolais moko tinda la té bango va se libérer peuple a rotelema awa ba obenga na pouvoir message à condoléances au continue de la table on a ça ba Congo té honorable. Bon, biso toza ba bantu et sika moto akufi matanga invitation za la raté aza papa na ya bana aza père de famille ce qui bembelali et maintenant ba kundité biso ba africain to sala ka critiquer na pesi mes condoléances na famille nae ce qui ba kundi ndenge za la to medisamba wande to loba makamni na tikaki makamni na mabe asalaki pour l'instant toujours respecter ba coutume. Merci. Chers amis internautes à Congo France, on a mon qui honorable Serge Joël. Merci beaucoup l'équipe technique, na moni Mounaza qui na sima caméra, Kenzo, moteur nanga. Merci beaucoup à notre patron, Balobi est vraiment, patron nous banga la bango caméra, mais il est vraiment un grand analyste. Babi au monde a vraiment mutavandi kolobezan sakate. En tout cas, nzamba ba excellent sagesse et intelligence. Kendo koba Congo français quoi. Didi Puma, na pesio vraiment bambo belé pourquoi la famille na mobimba na pesi merci beaucoup à Pichuzo l'assemblée maman Bibi Shnoka Babi Michonoka l'homme de cette fois-ci na pesi mbote pas Patrick Ochinga Patrick Achase Chibasu Stéphanie Lusamba tantine nanga moko na pesi mbote pourquoi pas na vinyo so na lingi bino mingi to kutani mbala sima bye Congo France.